téléspectateurs ya magazine Bonda Ekolo oyo epesaka bino toujours ba information ya kitoko e kamba mibongo na ye moko mwana mboka Alain Dewa. Tofongoli magazine na biso na elema oyo Kin Bopeto musala mabe na ville province ya Kinshasa pe yango nde ezali kokoze ba inondation ebele tolanda reportage oyo. Likambo oyo ezali kosama na ville province ya Kinshasa ba inondation ya ndenge na ndenge toyebi ke même na mikili ya poto partout ezalaka na yango mais oyo biso ya Kinshasa boyeba ke ezali mingi cause parce que Kin Bopeto musala zéro wana eyebani parce que ba bourgmestre bazali sous rétrocession te or pour Kin Bopeto ebonga esengeli musala ebana na ba rue na ba quartier pe na ba commune esika tozalaka même tokoma kokamwa Kin Bopeto esika ba boulevard kokoma ba boulevard na ba ONG oyo ezaka ba ministre provinciaux pe na ba député ya mboka oyo toyebaka te musali basalaka mbongo mboka ebimaka ebele me musala ezali ya kokombaka ba prince zokande Kin Bopeto po ezala réalité esengeli ebana na bari surtout mingi na bakartier na bakati pe kuna population nde bazalaka mingi bayebi déjà ke esika oyo ezalaka na baérosion na esika oyo ezalaka mabe mpe makanisi nini ekozala maloba mpona koluka kobongisa esika wana tokosenga na mwana mboka Jacques Bilambaka gouverneur ya ville ya Kinshasa yebake manda na yo atuka population basepeli te bazali komona kobaka musala etambwisami malamu te mpo Kinshasa ezali kaka se kobeba na kobeba malgré bozali mingi kote ba fleur na commune Limete mais Kinshasa ezaka commune Limete te na boulevard Kinshasa ezali mingi na ba quartier botala lelo oyo nzela pe ebebi nyoso tu oyo yola sake ba caniveau e comme nango boucher pe Kin Bopeto esale makate nyoso oyo tokosenga botia mayele bosangana ministre de l'environnement biteka to bisoma soma mapangu pe e comme pe mabemi koleka bomeka ko respecter ba ordre ya cadastre pe environnement boye ba biskeli ya kote kisaka mapango po e permettre que kisasa engenga awa biso toza kotalela toza kosimele po dossier oyo eza vraiment à suivre to betisika mbonda Selembe di Abebe Bikila oyo azali pionnier ya athlétisme congolais pe azali congolais ya liboso oyo asala tour na Congo mobimba na mbangu asala ki mobange na point de presse po na kosenga unité congolais tolanda propos oyo. Kinshasa, Lissala, dans la Mongala, partie de l'hôtel de ville, gestionner certaines communes pour recevoir les avis et considérations. J'arrive à l'aéroport international de Djili, il fait 18 heures. La première nuit, je l'ai passé à Lancelé. Je suis reçu à Lancelé. On m'a fait payer malgré moi. Le lendemain, j'ai continué de Maluku. Le lendemain, j'ai pris maintenant la route de Mongata. Donc au 4e jour, j'ai passé une nuit à Mongata. Jonction de route pour Mamia et Kenge. Mongata, j'ai remercié le chef de Mongata qui m'avait donné des chikwang comme compagnon de route. La première chikwang, je l'ai mangé en Bandaka, la deuxième est arrivé à Elissala, portant des cheveux blancs. Et Mamia, Kabantou, avec les deux rivières, Jumon, pas jumelles, Pangokwili, et je tombe dans la ville capitale de Bandunville. Je vais continuer, je traverse le Kassai avec des localités, des collectivités incroyables là-bas. Chez le collège, j'arrive à Nyok, Forescom m'a pris en charge, en tout, parce que je suis maintenant sur le Toy. En face, il y a la collectivité de Selenge. Commissaire sur des zones assistants de Maïndombe me dira il m'a pointé en face. Là, c'est chez vous. Comme je porte le nom de Selembe, il croyait que je venais de ce coin. Rappelez-vous, il y avait l'épidémie de Yamboukou. Le poste de la Balombe en tant que gouverneur parce qu'il y avait une épidémie terrible là-bas. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés en Bandaka avec tous les commissaires sous-régionaux. Se retourner encore à Kalamba, Ngende, Zoa. Zoa, c'est l'unification qui va à Bouende. Bouende ne m'intéresse pas, moi, c'est Bolomba, de l'Équateur. Alors, il a plu. Et il pleut régulièrement là-bas. Je suis dans la forêt équatoriale, comme il pleuvait aussi dans la province orientale. Et toute la partie, avant d'arriver à Bolomba, qui est le chef-lieu de la zone, la partie est inondée, et sous les eaux. Comment est-ce que je peux continuer? J'ai utilisé le moyen en reliant des troncs de palmiers que j'ai utilisés pour nager. La rivière Kelemba est en face de moi. Mais je dois traverser maintenant cette rivière. Comment? Dieu m'enverra une pirogue, comme le miracle qu'avait connu Abraham. Et sali pasi pe
mawa komona ndenge bato ebele bakufi na mvula oyo ebetaki mokolo ya lundi tolanda reportage oyo. Nambula munene oyo ebetaki na tongo ya mokolo ya lundi 12 décembre ebomisi plus de 100 personnes na ville province ya Kinshasa. Na commune ya Ngaliema esali 38 morts dont 16 morts na Binza Pigeon, 9 na quartier Congo, 1 na Bumba, 9 na Dielo Binza, pe 3 na Kamunganga. Na commune ya Mongafula esali 30 morts dont 2 na Kimwenda Gare, 4 na Matadi Mayo vers Cité Pumbu, 11 na Matadi Kibala, 11 na Sanfil, 4 vers Musango, P7 na ba quartier Mosusu. 5 membres ya famille bakufi na courant na Kilimani na commune ya Kintambo. Na commune ya Bandalungwa 4 morts vers Rivière Makelele nde bakufaki. Na Selembao 12 morts pe 25 blessés na Badiading Kifo ipe Cité Verte nde bakufaki kuna. Pe 3 membres ya même famille bakufi na commune ya Limete na Mateba. Kasi kuna na commune ya Gombe batu bakufi te kasi esali badega ya makasi côté matériel. Yako kamwa ezali ke na mbula monene oyo na district ya Changu esali ata dega moko te kasi ebetaki makasi na commune ya Ntsele, Ndili pe Maluku. Toko senga kaka na ministre ya environnement pe ya urbanisme na ba bourgmestre ya ba commune nyonso boye bana kolande la situation oyo malamu parce que ba terrain ebele na ville province ya Kinshasa ezali koteka mana désordre pe na bisika ya malamu te ezali ko respecter ordre ya cadastre pe ya environnement te. Toko senga pe na gouvernement provincial boye ba pe na kotalela biso likanbo ya Kinbo Peto parce que ba caniveau ebele pe ezali bouché na ville province ya Kinshasa yango pe ezali le ya ba dégâts o ezali ko causer makasi soki bambula ebeti yango tobetaka sete toujours Kinbo Peto esengeli sale makana ba commune ensemble na ba chef de riz pona kobongisaka ba commune na bango kasi lokola ba bourgmestre bazwaka lisusu rétrocession te yango nde bapesaka lisusu bambongo na ba chef de riz te pour que bayeba na ko travailler malamu. Toko senga kaka na gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Ngobila yeba na ko rétrocéder ba bourgmestre parce que mbongo oyo bozali kopesa na ba ONG ezali kokene nango ya pamba bopesa yango na ba bourgmestre ya ba commune pour que ba commune na biso ba kongala ba kokoma kitoko. Kaka na mvula oyo ebetaki mokolo ya lundi route elengesa etondaki ya kosakana te tolanda elema oyo. Likambo etali nzela elengesa esepelisa population makasi lokola ya Selembau ya Bumbu Makala pe commune ya Kalamu eza kaka 6 km ebima na route bypass population basepela makasi mais kokamwa ya mvula ebetaki bazalaki vraiment condamné moto kota te moto abima te toyebi te commune ya Bumbu na commune ya Ngiringiri kirage soki esalemaka te toyebi te na yango tokosenga na babukrumese oyo bakoti sika boye bakotala swa ya nzela oyo po population ata basala nzela me basepelaka te eza toujours milieu enclavé boye mabe makasi surtout bato batongi pembeni ya Kalamu tokosenga ata 2 mètres 4 mètres bapusa ekosala kitoko makasi po ya boye population bazo souffrir makasi tango biso magazine mbonda ekoto kitaki boyoka ndenge babetaki mbonda na mikro na biso ndenge mbula ebeti oyo bebisi bandako bebisi babiloko nyonso biloko babulo mpe tala kaka tokokende ndeni bamama baye bacoli babiloko ndenge na ndenge tala baekoli bandako ebukani esandi mpena fort tesengi kaka nini mokoni na biso batalela biso baveni na biso badepute oyo tovota basalaka bango eloko moko te bakangaka kaka o boyeboyeboye pasi kaka awa tokosenga na ministre habitat pe urbanisme tala likambo oyo
po baterrain ezali kotekama na desordre kalamu kutu ekomi lokola bakaniveau boye mabe makasi na biso population toyeba esika kotonga bandako po likambo ekomeli bandeko esali mabe makasi boye kitoko te mabe makasi. Mai ya njili oyo toyebi biso nyonso ke ezalaka rivière ya monene kasi ekoma esika ya kosakana ya bana mike ekoma neti kaka fiki ntolanda elema oyo. Likambo etali kosepela na mokili bato ebele basepelaka na bango na baba basusu bakendaka baflate pe baconcert boyebake bana oyo bozali komona tozali na quartier de Bonhomme na ngambo kuna ezali njili na ngambo oyo ezali matete processus na quartier de Bonhomme mai oyo bozali komona babengaka yango mai ya njili botala bana oyo ndenge bomoni bango awa wana mai bazala bango bapêcheur te bazali kosala lipate elali ya nani ekolala pe ya nani toyebi te mais ekamwisi population makasi tango mikro na biso ya mbonda ekolo ekitaki boyoka batunaki bango ndenge balobaki na mikro na biso doni tabali to sisi yango tono sokola tosala lipate tosala babali so wasimba bali yayi te ya na lipate ngo tosala rara to tabali ala terrain to azo misa to kwei so ba tritier alandi sonya titote okota sama bimpandi elo ba kiseze na moto to beta bali ya onde ka to sport poto lunga basalite isinga nka toko singa na bapara ndenge kaka balobaka oboti mwana boti motema te toyebi te o motema ya nkoi to motema ya ndoki to motema ya mbisi toyebi te po bapara bayi bango bakendaki kelasi me kozonga na bango basukisi na bango kursi na bango ana mai ya njili kosepela na bango boye kitoko te antuka balobi lobi ya moto ezali bana me bana oyo toyebi te lobi na bango ezali nini po mai ya njili oyo ebomaka bato ebele. Prix ya transport eyebanaka lisusu te na ville province ya Kinshasa ba chauffeur bakoma kotia ba prix na ndenge na bango tolanda reportage oyo. Likambo oyo etali prix ya transport na ville province ya Kinshasa eyebanaka te toyebaka te soki pe ministre ya secteur wana ya transport azalaka te po okobima oyebi te soki pe okozonga ndako malamu to malamu te toyebi kaka prix moko ya transport ezalaka 500 francs par rapport ya batrajet oyo l'état atia mais ya baparticulier l'état kote wana c'est comme si abeta yango kara okomona prix ya kolongwa kingasani na zando tango mosusu ezalaka 1500 pe surtout na ngonga ya pokwa ekomaka nango 2500 francs l'état azali komona to paza komona te po nyonso esalamaka na miso ya bapolisier pe ya bato ya batransport oyo bamesala kosala batrakaseri chaque jour kote wana kutu l'état azalaka na ye te boyoka population bino monde nini babetaki mbonda ansi ya malamu na gouvernement eza te ndeko na nga nde ozomona moto azokebi bo atie prix na ye chauffeur ya zando atie prix na ye prix ezoyebana te po gérance ya malamu na baministre eza te baministre baza corrompi baza baministre moko boye nommé par quelqu'un azolandela ndenge bayebisi ye nazosenga kaka na mokonzi ya mboka alandela makambo yango po transport est à la prix moko basenga pe ba mituka ebele basala pe ba route secondaire ezate nde ozomona tozokoma na décembre embouteillage epai tozokoma po ke na zandu me ekomi kosala journée mobimba ministre Mbokoso yonde osimbi makambo ya transport ya ville province ya Kinshasa toyebi te si réellement ke okitaka na terrain parce que tango mususu malila climatiseur ya bureau olula yango koleka terrain betana nutur omona yo moko ndenge nini population bazali kosufri na likambo etali transport et surtout mikolo oya bafesi ya koloba kutu ezali te po ekoma nango kaka fois 5 fois 10 toyebi te soki pe bafutaka bataxi to bataxi te to pe peut-être bafutaka bacorruption na bakonzi po batika bango na secteur wana bavivre na kimia ya boye esali mabe makasi biso awa tobetisika mbonda na Kinshasa toyebaka te mpo na nini mabala ebele ekoma kokufa pamba tolanda réflexion ya Aledewa.
Likambo ya bolingo awa na ville province ya Kinshasa en particulier pe en général la République démocratique du Congo et banakate soki ke bolingo ezaka ya solo to pe ya lokuta. Basi mingi bayebaka te relation amoureuse pe prise en charge. Basi bakanisaka ke soki mobali alingi ye seke akopesa nyonso ya bomoi na ye. Or il faut koyeba ke bolingo o mobali azopesa yo eza nango métier te. Peut vivre la couple ezali te kozela salaire na fin du mois. Basi mingi basikana lelo ba célibataire parce que bakalise bango ye balaka ke soki azwi mobali akomisi mobali wana lokola fonctionnaire à l'état et pas na epo afutaka ye salaire chaque fin du mois. Mais esengeli koyeba ke mobali na yo azali millionnaire te aza na mituka ke cher te aza pe na mbongo kosomela téléphone ya iPhone te amemaka pe ba restaurant ya makasi te pe na babusika ya kilo te. Mais esengeli oyeba ke apesaka bolingo ya solo et azala toujours prêt ya kokatisa bapoint ya ndenge na ndenge pe akobuka mabanga mpona koluka koprotege yo. Mobali na yo azala toujours pembeni na yo pe arespectaka yo makasi apeka yo confiance pe alakisaka yo baprojet ya venir na ye azali kotravaille butu pe moi kofuta bafacture ya ndenge na ndenge oyo yo lokola bopito kaka mpona kolakisa ke alingaka yo. Yo oyo oluli obala kaka moto ayebala mbala moko yeba ke okobeta faux calcul parce ke ye azala mwasi na ye o banyokoma na ye depuis kala akotika ye jamais mpona bolingo na yo. Yeba pe lisusu ke ata kozali mwasi parité ezosenga nini yo mpe otravaille ozali mpe capable ya kosala ke lobi yo mobali na yo bokoma na bisika oyo bisengo na bino motema ezali kolukela. Awa tobetika mondo mpe topesi yo mayele yebela luka yo mobali osana vi na ndenge ya kimia. Avantage to désavantage ya likelemba ezalaka nini tolanda propos oyo. Lelo na Kinshasa likambo etali kati bato ebele bazolango ba déception ebele. Mais ekamwisaka biso likambo ya likelemba oyo babengi na français ristourne ekoma na impact na idéologie ya kosakana te leta mpe ayebaka na likambo ya likelemba te ata na bibilia likelemba eza péché mbongo ya intérêt mpe ezalaka péché. Mais tokotonga baentreprise yango te baya na idéologie ebele bato ebele bazwa déception basola ya kodefa bambongo mpe na babanke ya lokuta. Mais lisolo ya likelemba ekamwisi biso na magazi ya mbonda ekolo boyoka ntango tokitaki population ndenge balobaki eza malamu meza pe mabe po ne mabe na ndenge nini po ntango ekomaka te soko olingi kolia ekomi mindondo okoyoka bato mosusu bapesi te ale eboti makelele eboti koswana eboti bitumba yango wana kosala likelemba eza malamu eza mabe malamu kutu okende kobombisa na kesi oyo baninga baza kobomba po sanza soki esili omemi karti na yo okia kozwa mbongo na yo nyonso mbala eya malamu biso bato ozangi mbongo tosangani na baninga boye tosangani totie mwa likelemba oyo apesi moninga ale moninga azwi mwa fond abandi koteka mpe eza mabe te po toluka bafond le bosali likemba moninga azangi mbongo otekela sungiti esungi ye bosiko tosala likemba totosani tobona soko defa mbongo na fika moya kozongisa eza totosala likemba na tosengi kaka na population mpe bato basalaka makelemba boyebaka leta ayebi yango te nzambe mpe ayebi yango te ntango bosalaka makelemba na bino boyebaka kozwa charge na yango mpo mama likelemba akoma na charge ebele ndenge bakina balobaka charge ya moto eleki ya bateri dossier oyo eza a suivre na magazine mbonda ekolo bonde ezalaka na bino ya likelemba moninga soko azopesa mbongo na ye soko mpe ekomi na tour na ye kongola mbongo na ye pesa ye bakangi bakuluna oyo bazali konyokola population congolaise na Pascal surtout soki mvula ebeti tolanda elema oyo. Toya insécurité na ville ya Kinshasa ekomi komata se komata ndelo. Botala bana mibelo bozo komona ali kobeta miso pai lokola bato malamu. Zokande bato ya mabe makasi o monde kolo to beta rambonda chaque instant. Bana mibali oyo na mvula oyo zo kobeta mikolo yo bango babimaka libanda pona koluka komene ba insécurité ya ndenge na ndenge. Kobota bato biloko na bango, kobota bato bambongo, ba téléphone, pe makambu ya ndenge na ndenge et surtout que tokomi pene ya bonne année ba doubler vraiment mayele na bango ya bakasi na circuit pe na ekiri koiba kobotola po ya bango ezasu ya koiba te bekomande ya kobotola mokili eza komona babangaka lisusu eloko te bayebi ata leta te et surtout ya mingi soki bameli biloko na bango wane balasaka bango mitu balobaka ke leta azalaka te yango
commandant tracteur ozali policier compétent bango pe balalelaki bango kuse po bayebi ke na se ya mvula bana mibali oyo bamenaka ba insécurité ya blagi te. Bon message na koki koloba ya mingi ya koloba eza te nga lingaka nde eza action bato bamona bazomonaki action ndenge ezosalama na nsiri bana oyo pour la première fois na nga namona bango banda na ya awa na mai ya ntianga oyo nayokaka me mutonga nayebi biabi eza nde général na bango nani liseke bosilakanga liseke abino mo boyebi deja bofilma ye awa ye kuna mona ye su eloko te me bana oyo baopesanga nanu mutu pasi oyo nalukaka nayebi bango mpe te bana oyo ozomona oyo nija oyo na soki na karaba oyo dernièrement awa dans 2 jours awa bana oyo bauti kokale mese moko bazokisi ye pota na loboko na asila koya na kobenga ye pa koya babotole $300 na telefone baye awa ezalaki kutuke mpona tindika bapolisier nga bite botika zwa OPJ zwa déclaration na bango tokoyeba nde tokoki koluka bango lobi mpe nzambe alalaka te nayebisa bango kende aza tracteur ata okundami wapi so na bina kotumbolo kaka nde lobi na récupérer bango donc mpona korécupérer bango en tout cas baya mibali mais kodo otikalaka kodo bachaine otika mosala oyo toluka mbongo neti nga na nga chauffeur ya moto eloko mbula ebeti yango na bimi te nabima na nga ntongo nazonga kokwa mosala oyo ya mabe fo kotika ngo toluka mbongo toyeba kosunga mafoti oyo babota biso kotokomalelo. Awa tokosenga kaka na ministre intérieur pe na général Kasongo bo doubler vraiment sécurité parce que mikolo oyo bafeti bana mibali oyo lokola bazali ebelaka ta ville professeur Kinshasa bakomande komene ba insécurité ya makasi soki botiki bango boye ekosala pasi mingi po angenga buluwo to pe luzumu ezali botina bango misika po population bapema na kimia awa biso tobetisika nakendaka c'est vrai mais nazongaka na baforce kuna bayebisaka biso teke eza prison bayebisaka biso oyo aza makasi na akima wakoka te atikali c'est tout maloba aloba biso parade yango wana nakima kaka nde bato nyonso nazanga moko te ebele bato bazanga kina biso bazosala biso akoti su na gia batravail bakima bataxi moto ya 3 pine ekoma na impact na idéologie na route mokali na Pascal tolanda reportage oyo. Magazine Monda Ekolo tangu tolo barake tozalaka ba reporter o ba mesala ko mener ba investigation bondi makate bino moko botala ba découverte kitoko o to sali toujours na compte ya domaine ya transport depa to kitaki na route mokali oyo ezali na commune Kimbase ke mingi na Kingasani bino moko nde bozali komona ba moto oyo ya 3 pine yango nde esungaka population ya koto yo po ba mesala kokota mingi na ba distance ya kasi parce que soki otamboli a la boulevard o komo la population ya bato ebele me mingi babimelaka na bakasi me ya esengo ezali ke moto oyo ememaka te ba 10 personnes mpe bafutaka bapuya ba 300 francs ba 500 francs me nyonso oyo elingi kaka kolakisa ke gouvernement esengeli otia mayele parce que bamoto oyo esengeli ememaka bakolike ememaka batu boye vraiment ezali kosala pasi ezali kolakisa ke mboka oyo ezali vraiment sous-développé parce que bamoto oyo ba 3 pine esengeli esungaka komema bakoli biloko ya ndenge na ndenge koremplace na sika bapousse-pousse ezalaka tokosenga na bakonzi ya mboka esprit de vie bosombaka bosomba susu ya mingi koleka bokabola ngo na baroute ya mike lokola baroute lokola ya mokali ya Kingasa na suka tobe bosawa po permettre kobimisa population ya kuna po kuna population baleka mingi koleka me kobimaka nzela ya boulevard ekobelaka bango pasi mingi koleka yango tobetisika mbunda abelisa mwana bamvula ebele pe ye moko azali kobela tolanda mama mami bayebaka mutu ya malamu kaka na tango ya pasi to ya mawa mama mami oyo bozali komona abelisa mwana bamvula ebele na maladi ya meningite pe ye moko azali kobela maladi ya diabete pe azali na lisungi te yango azali kosenga na bino nyonso bato ya mitema ya mawa boyeba na kosunga ye olie bokende kolona na bisika oyo bokobuka mbuma ya malamu te mabele ya malamu ya kolona yango yo na vivre na mwano na pasi kaka soki na bimi kotambola na sukoli bawaka bilamba o ba West Africain nakenda kosalela bango mosala na sukoli bilamba bapesinga mwa quelque chose nde kopermettre nga nasomba mwa bakisi na ngai insuline na kolia nasalaka bongo na kosenga na kosalisa bawaka bango mpe soko sukoli bango bilamba
basi na bango mona bazwi mwa loso mwa fufu bapesi nga na ye kolia na vivre kaka bongo na mwana mpo na pasi nzoto eza esu makasi te libumu ya bambeli ya boperation nga moko mpe diabétique na charge oyo naza na mosala oyo nasalaka te na pasi nasalaka bacoup de mai bongo sukoli bilamba bafuti yo bapesi yo mwa eloko ya kolia nde naye kovivre na mwana mpo soki bongo te ezaka ya pasi place tolalaka yango mwa geto bakolo lupango bayokelanga mawa nde bapesanga mwa esiko mpo bayebi na kokende wapi nga na famille ate na Kinshasa na ndeko te tozalaki kaka na ndeko na nga papa mwana abandaki kosala bavoyage ne ya este na mama na ye nde ntango mobulu ezali kuna na 2006 nde bakufa kuna nga natikala na mwana kobokola sikoyo bakolo lupango batali bana kokende wapi so babengani nga bapesa biso mwa geto ta esika tolalaka na mwana yango oyo kaka yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraiment nazonga na mwana na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botikanga te bosalisanga nazonga na mwana na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe na mpe masala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisanga basolo wana mpo naza diabétique tokosenga kaka na bino nyonso bato ya mitema mawa yo ozalaka mama social to mpe papa social ba ONG nyonso oyo basutenaka bato oyo bazanga lisungi boyeba na kosunga mama mami po azali kolela mingi mpe azali konyokwama ya tro biso awa tosengeli kaka lisungi bolanda rubrique na bino oyo bolingaka mingi na bandaku na bino po na nini boye avec Alelu Zayad nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpo na nini boye mpo na nini boye yango wana nde kitoko mambo transport oyo premièrement eza soubassement omoni ndako soki otonga ndako fondation eza bien te likolo nango mpe ezalaka bien te mpo so mpepeye okobukana premièrement eza na ye moko na ministre moko so donc ye moko ndenge aza wana makambo ne nyonso eke désordre baparking atongaka te bamakambo ebelebele asalaka te transport carburant ezomata ere elingi epuis eza kaka ministre eza kaka moko so te mais eza na premier ministre na ye donc makambo eza désordre na mboka lokola makambo ya désordre na mboka transport anomataka na ere elingi puisque lelo omona transport wabela transport 150 transport 250 donc est ce qu'il est normal toyebi pour transport il faut ezala moko bamoka nyonso ya pembe na so pour transport ezalaka moko kaka biso ne transport ezalaka élevé biso mpe tozo comprendre te mpo na nini boye prix ya transport eza fixe te tozo comprendre te mpo na nini boye prix ya transport donc okende kote prix mosusu okende kote prix mosusu mpo na nini boye tozo comprendre yango te alors kosenga nini na mise ya transport en tout cas fo asala tour asala tour ya ko abongisa nanu prix ya transport tozala nano prix ya transport fixe mpo na nini boye nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpo na nini boye mpo na nini boye yango wana nde kitoko caricature ya mokolo ya lelo ko kontiri tiri JC Jemba abeteli biso lisolo nini tolanda lisolo oyo na Kinshasa kaka ndenge Luambo Makiadi ayembaka boma ngai na boma yo to bomana yango nde ekoma slogan to pe ekoma mécanisme oyo bakinwa bakoma kobikala yango na ndenge elingi koloba ke mutu na kwele alelaka pe amasaka prix ya biloko selon ndenge alamukeli na tongo yango JC Jemba koko tiri na lisolo lelo avec honorable balobi nini bolanda bino moko masolango honorable kaka na kotambola na ye akei na maison ba vivre fouet po aluka asomba ata Thompson aliame akamwe po amoni biloko ezali cher makasi yokane mama moteki azongiseli ye ozotunanga koma eza cher ah oui transport ezoboma biso ebele oyebi yango kuna pena ngama ba transport moto na motu kaka na système kaka bomanga to bomana to bomana yoka pendenge nini kuna balobi pasi moyete nzela mabe en plus ba tracasserie ezoboma biso fort mais le petit peu kuna mopazi na ye akamwe yango mbangu aye pa honorable atro honorable tata na likabango nini eza koleka mais
comment moto il faut aller là. Viens tiri pe mo pasina lokola amesala yako pesa ba conseil po asika ba mutu observation ko koyeba ndenge nini mboka etambwisa ba parce que azali sage ya mboka yoka je tiri petit mboka oyo ezalaka kaka la système ya bomanga na bomayo to bomana est-ce que yo yebi yango te yako kama c'est comme si ba ministère ba secteur wana ezalaka te secteur ya transport to pe secteur ya économie c'est comme si ekufa nango kala yango mutu surtout akoma expliquer ka ye abomayo na kwa na ye yebe bomayo na bopazi na yo ekomi kaka bomanga na bomayo to bomana boye epesi pasi yango tobetika mbonda tokomi na suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo nayebi ke bozalaki ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda biso bon continuer na ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso mbonda école officielle po yango nde epesaka bino ba information ya malamu tofongoli ba porte na biso pona bino nyonso oyo bozana posa page rose na yoeleka sport na yoeleka benga biso na numéro oyo ezali affiché na poste téléviseur na yo na sima ya caméra ezalaki bongo Benjamin Kilunga ngana bino tomonani mbala ya sima soki Yesu Masia akozonga te.